diambo oteka putulu na mboko na nga yebite oteka diambo bandoko baka diambo bandoko ne po yo kabela ba musicien yo mobala pesa ko eloko te Loris la congolaise mobala ko pesa eloko te wa mosa libabi wa mosa libakala betela ngana nous seveno depuis okoma poto salelo nini mama olekela tango wa mama moko olekela tango olekela air ko ko saka nanga te Loris la congolaise yo kasi na obikisa yo no obikisa yo te o wumeli na mboko yo vanda muta oleka na video azate tout le monde alinga leka na video il fallait prévenir nga o azate dossier na ya ngana Loris la congolaise tête à tête lokola luka kinga na problème a pekisa kiyo esa mbala suko pono saka Willy Musheni ya mona mama na yo Willy Musheni a congolais Kinshasa Loris la congolaise a Brazzaville te oyo kinga a Congo Kinshasa yo sko to adopta yo loba vero mangoi to adopta yo tolobi non lokolo oteka kana milia ba congolais bon okoma noka congolais Kinshasa Loris moi je suis du Congo Kinshasa je suis pas du Congo Brazzaville zalana nangoma na okende ko aider que no fula ba musicien na bino ba musicien no baza ba musicien na bino ne bana ba baya yo kala mama moko azanga mayele mama moko mutu esala kate mama moko so azoloba lokwa mutu mobo yazo rêver batu yo monanga mutu ayeko le Paul Kanyakos o monanga na époque Kanyakos ngai ngapla nino soko na koza la age moko na yo ozo komba tala boulot ya Paris yo tala libolo esamo na Paris Loris la congolaise sevenini yo za nango ofinga nga salope yo poza salope fois 1 million de fois okinga Loris la congolaise oza salope fois 1 million de fois nangana na teka libolo na Paris nangana ona na pakabela mibali bambongo na paso mona blano saka kabela mobali mbongo na Paris yao oh ngana boko la bana ngate Loris la congolaise pesa nga CV na yo oza na mwana na yo moko aza tilelo na Congo Brazza wana mwana no ya mobala na Congo Brazza okoma koko koma grand-mère ngabla nino sako na keza la grand-mère lokwa yo na âge nini un jour na kokoma ka grand-mère mi pesa respect au mona ba ma José Kongolo Mibeko bazana ba koko na bango balakisa ka batu vie exemple à suivre mais ayo koyeba no yo yeba neza ko tshaka batu da ba merde tala bourrique niveau ya ki bourrique na yo Loris la congolaise tu avais tellement beaucoup d'estime je me suis dit bon oza mutu mobo oza mutu malamu to solo la ka bien Loris tu te permis de me faire un live tête folle dans ta tête ça va pas la tête toi ça va pas la tête des connasses comme ton bord les bordels comme toi là oyo tu na vidéo na esa ki bébé senzongo na esa ki Meli alias na esa bango na bi ana ko petele Loris yo ko le kangate ngana nyama ne tumba nzoko ne tumba mutete le kote mutu na sete longola nanu photo te ya vie beaucoup la wa mutete la to yo kango longola ngo hypocrite mo boye oyo katika na ko kelo funa na kangama na mutu fa funa ngayo na bete la bino lisolo. Moi je partais, j'avais rendez-vous avec Kelly Katenda na Judith Z Makiadi tozana rendez-vous et pas na il fallait to kuta ne pas ya Loris na utaki Kinshasa n'époque wana na 2015 na 2015 batu nyonso bayebi na beta 4 tours na Kinshasa.